Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Mais facha okufela batu trop na présidence état maître spirituel baliwa na yo mona wana ezara coronavirus to mona ngondie na moi spirituel eza mondenge mususu. Mais coronavirus baliwa nyonso tout eza corona eza na ba oyo pe ba kufa na nzela corona te. Donc corona na Congo ezali mais bazo bakisa nde dose tant mususu. Oui, mais na kati ya Congo corona eza te. Pays na biso tellement etondi na kati ya christianisme. Christianisme est dominé par RDC. Il y a un peut-être souffrance et zone mathématiques na kati ya RDC parce que ba pasteur na biso bazo bongisa bandeko na biso baza ba ignorant. Donc pour nous zana pour que l'église abatu mususu et comme il faut ba pesa invitation pour kende kuna bazo ko bimisela mino fasi mususu lebo aussi la ko kabona bango bazo ngi na fasi mususu. Bazo mona. Donc ningo funda ba pasteur ke barana bango na ba mama mususu. Oh papa, mais na kofunda be ezo monana, eza ba réalité ezo monana. Ezo monana. Kelo tozo mona lelo ke peut-être ndo tondo mona yedingwe abimisi mutu michopo na libumo. Momo na so pasteur mo na ke kuna babimisi mundimine ngolo na libumo. Ah, siko neye na yedingwe différence neza. Bango mo bayemba ka wana nzamba traiter mutu ko sala opération ça cicatrice. Tant que keloko oyo sala ke ezo sala po obimisa mutu après so obimisa mutu ngola wana mais pourtant mutu nga bikite bozana ba pasteur ngo ba sala blo bon mais nande na zaboye toza na relation ba pasteur ebele vraiment pe mboka oyo pe mboka libanda comment tandis que yo bando samba na église wana mais ozo mona pasteur aso évoluer bobanda ki 10 bokomi 20 bokomi 30 bokomi songolo petit bokomi même sous 100. Donc le soga quand il y a 4 versets dans mon tout ou lycée on c'est l'église après là c'est l'église où on a boé OK koluka emsu asan chibanda on a aussi ce séminaire on a pour ça séminaire où on a miracle les al donc aux monde qui va pasteur bazo kende na avantage na ya bango mais biso moko ba obne bozana se bozo tika des avantages tellement biso tozo se croire ne loko moko boye o iza ya moté. Donc il y a un moment où il y a un côté si vous avez un Nzambe n'engala basombo ko Nzambe te mais mobulu mais ça faux. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Mbote na ba deko balandi lelo kaka toujours na cadre ya information à part politique tozo simba po photo yeba ndenge ni mboke fo tambola to yambeli bino ndeko moko mwana mboka aza mwana Congo Mala Hassan Chibanda donc ye azali maître spirituel aza guérisseur et longona eto meka solo là parce que problématique ya COVID-19 et zo créer mo ba problème trop tout monde comme moi guerre moko on dirait comme spirituel on dirait médecine ezo simbate OMS ezo ko imposer to meka solo na ye to so mo mamna ya salaka parce que adape praticien a expliquer biso ndenge va fonctionnera to kozanga pete ko simba mo politique mboka bango bazo penser nini ndeko Mala Patrick Chibanda mbote na yo. Ouais mbote ndeko frère na ngai mbote. Bonne santé. Ouais santé ça bien. Nyoso ça va? Oui, nyoso ça va. Voilà, lelo biso to présenter yo, noko expliquer ba tout pe na moi moulayi. Musala no vraiment à part aux maîtres spirituels, bat bako s'entendre na nini pa na yo. Oui, ngai Mala Hassan Chibanda, musala ngai spirituel. Traitaka ba oyo eza na molili, pe eza na physiquement na traitaka yango. Musala na sala ka ke eza ka yango na. À part musala wana na suna musamsu na sala te. Okota ondeni, oyeba ka ondeni. Bon, koyeba yango eza utandi na zalera déjà pour papa na ngaza ki de sango. Papa na ngaza na pratiquant c'est otika ki sango. Mais ti
kokolo na ngai ndene kokota religion au islam na koti on dit autant religion papa na cadre ya ba recherche ndenge mama na ngabelaka makasi donc na kati ba recherche ndenge mama ngabelaka makasi mutu atretaka mama na ngazaka mwalimu na ngamura na ba Congo ene da tretaka mama na ngai la traiter mama na ngai après wana na sengaka epe atangisa ngai oyo mabomba mais oza science atangisa ngai yango po parce que edenga pe scolaire atangisa ngai yango tellement lokolo na ngai ezalaka bongo sengaka ezala bongo tina komosa pe ba recherche na ngamo mosusu na kiba libanda mboka na kina ba province na biso na tamboli pona luka recherche ndina lelo na zaboye. Voilà, lelo zaboye ouais c'est biso po bino on est bon intimida biso moi trop. Lelo spiritualité to ebi ezala likolo ya physique. Mais c'est que bino ba maître spirituel wana ba difficulté nini bokutana na ngona ba profane so ba yeko luka bino pona ba besoin spirituel. Oui, tokutana na makambo ebele, tokutana na makambo ebele, ezana mutu mususu ayepa na yo, il fallait le belo vérité na makambo ya salaka, le belo vérité te. Donc comme kokota sujet likambo na ye, là ozo kota yango wana pota ye azaki na mabe quelque part. Fa biso ke tena sala ki boye po ba sala protection mo po koma type sur koma me ye biso likambo moko boye oyo yo oyebite. Donc là kokoti mozindo likambo na ye, okutana na bitumba moko boye mo bunda bitumba spirituel. Oyo ayebite komiko bunda yango oyo ongo obikisa mutu wana ya komiko bundisa yo esprit oyo mabe ezaki pa mutu wana donc tokutani na makambo ebele tokutani na ba choc vraiment ebele mais tellement grâce à Nzambe kaka ezali donc toza Malasan Chibanda nde toza no tozo ke mbangu parce que toza na besoin plus sa concrétisation en fait ya message na yo apport na yo na mboko yo depuis banda makambo ezalani. Banda makambo yo. Ça fait combien de temps d'abord? Et Oumélie. Oumélie. 15 ans. Oui, on a eu 15 ans. Pour la 20. Oui, on a géré 20 pour la banda on y mande funa mbanga na nga na bana bana kibumona. Kibumona na banda yango papa malgré que nando c'est intéressé na wote na banda kidaya kibumona. Mama mike na banda ko sala pe nando ko sala ti na ndengepe. Moi baligno kwa tembe ko gagner ba match ko limo si ba poto o ba kamo o lia muto Thompson te. C'est ça. Oui. Ouais, deti reki balo yebi ke là ba so yinda pena makasi ba likoto likolo kuna otaba banzalemba ba voilà ba otoki ba kitoki mosi je crois ba katu wana ba soso mondo beta wana c'est wana siko ba sentimezanga ka osala loko moya ba bale succès na ngapa se banda kinde yango na place pena na yoko zo makambo na ndé lelo ke na zape na omi voyager na omi osala makambo nyo surtout etanga mi spiritualité o apportani na porta mambe bele pena na spiritualité oui na mboko na porta bele. On dirait spiritualité congolaise na c'est bino boko kate parce que quand il s'agit d'une décision ya libanda moi guerre spirituelle bino boko kate pour ba dominer biso na mindele. Non, ba dominer biso na mindele te. Pays na biso tellement etondi na kati ya christianisme est dominaka RDC. Yango zo mona peut-être souffrance ils ont matamakasi na kati ya RDC parce que ba pasteur na biso bazo bongisa bandeko na biso baza ba ignorant. Bazo bongisa ba makasi parce que po lelo tozo mona yango ba pasteur lelo église kuna église donc vrai dire zo yebana te. Peut-être yo sambela raboine tu frère nango zaboy pas na bino c'est que pasteur na bino azana vrai dire mais pasteur batum susu ana vrai dire te. Donc pour nous zana po kende église batum susu et comme il faut pas payer ça invitation pour kende kuna. Mais là au kende pe kuna comme ça na critique. O te dadi wana bote ate tout ça deux mona. Donc bino moka ba chrétien nde bo sala pito pale na kati ya mboka Congo. Yango moni souffrance ezo bakisa makasi na kati ya Congo. Science ezali na kati ya Congo, science ezali limité te. Mais tellement bozo se croyait que ne loko moko boye oyo ba pasteur na bino bazo sala ngona ko bombama bazo ko misela bino fasi mususu lebo osila ko kabona bango bazo ngi na fasi mususu. Bozo mona. Donc ningo funda ba pasteur ke ba na bango na ba ma mususu. Oh papa, mais na ko funda be ezo monana, eza ba réalité zo monana. Ezo monana. Que le tozo mona lelo ke peut-être ndo tondo mona yedingwe abimisi mutu michopo na libumo
Momona sous pasteur mo na ke kuna babimisi mundimine ngolo na libumu. Ah, siko neye na edingwe différence nyeza. Mais miracle nzambe pe ko sala. Miracle nzambe ko sala. Mais ko sala na modèle wana te. Ko sala na modèle wana te. Bango mo bayemba ka wana nzamba traiter muto ko sala opération ça cicatrice. Ta ke loko oyo sala ke yo sala po obimisa muto. Apo so obimisa muto ngolo wana. Mais pourtant muto nga bikite. Pour nazali naza bato na yembi bango. Bakei penda bo babimisa soki ba miku so ba secret so ba nyamani na lokolo alaki na njoko. Bimisi babiloko to na yembi ebo mbamba njoko ngo esala nini? Esala raté. Mais babimisa ke kuna. Bozana ba pasteur ngo ba sala blo bongo. Mais nande naza boye tout ça na relation ba pasteur ebele vraiment. Pe mboka o pe mboka libanda basé belé tout dans la relation na bango. Il y a un miracle comme ça pasteur bazo sala les autres chebiso. Ah bon? Les autres n'hésitent pas na ngai moko Hassan Chibanda. Les autres pas na ngai. Hassan Chibanda osimbi pasteur akasali miracle église ekomisi nzambe. C'est ça. Tellement bazana bobungi bande konanga ba congolais bazana ba ignorance bazana bobungi. Comment tandis que yo bando samba en église wana mezomo na pasteur aso évoluer. Bo banda qui disent bo comme 20, bo comme 30, bo comme songolo petit bo comme même sous 100. Maintenant 100 ti bo comme bongo so bo tali mo na ba frère ou peut-être o ba rapproche ya pasteur be baza ba diacre be baza ba nandi bangonde baza na mo voiture. Mais le reste tous les membres simples pour mon yaza doba ou tina bisengono libanda oyene ngona kati. Donc ozomona ke ba pasteur bazo kende na ba avantage na ya bango mais biso moko ba obino bozana se bozo tika des avantages. C'est un peu ça. Voilà. To vanda wana mo troté mais bino ba maître spirituel. Boede mboko te. Lelo ko ko kaboneza mo makasi côté peka ya babino wana. Yo za musulman. Oui, je suis musulman. Oza sous la coordination ya mwalimu na bino comment on est nani? Prophète Mohammed. Te Mohammed wa bino ya Congo awawa Isa. Ya yo za kana komiko to za. Non, moi za na komiko te mais za musulman. Naza sous ordre na yete, naza sous ordre na Nzambe. Te me bino pe on dirait pe na Islam pe ko kabonezati. Non, ko kabonezate. Le ko tozolo bango ko kabonezalité. Zolo ko zoboma bato le problème les financement. OK. Ozomona, les financement. Nous surtout on a ko boma neza na ngoto tozaka bomoko. Mais tellement likambo etangi likambo ya mbongo. Yango moni ke bande ko na biso msusu pe o bazana kondima makasi bazana frate le ba moni mbongo bazo chimie ekomi ke muninga walongwa o yatikala o de komi tribalisme et o kota na kati. Imam Moussa basenga seni pour organiser des élections mais bo hataka yango po bino mo bo ande ko yokana te. Kasi on tozo balika pas tribalisme non. Donc c'est que ça ba chrétien te na bino mo. Te biso tozana biso bien. Biso makamu na biso bozaki biolingo ke na mosquée msu alak soki mosquée Bilal nyonso ngakota mosquée nyonso oza awa osama na ndenge na yo. Oui nakota ka mosquée nyonso tu nakota na bangala awa nakota ka Bilal 1 Bilal 2 nakota ka Citas nakota ka Isok nakota ka tous les mosquées nakota. Donc naza sans frontières donc naza tous les mosquées nakota. Ba pesa pe branchement ya kuta na Joseph Kabila. Te wana naza branchement na te. Lelo ba pasteur ba yo kanate pasteur Denis Lesi afunda pasteur Mukuna ke baliaki mbongo Kabila ba trahir Kabila bino pe ba musulman est-ce que boza pe na logique wana to bino boaka ba fidèle na Joseph Kabila. Bon ngai penda lokoto mabete naza na fidèle na mutu te naza fidèle kana Nzambe na fidèle na mutu te pour na dépendra pas ya mutu te donc na dépendra pas Nzambe oyo ngai na sala kana Nzambe nanga. Mais facha akufela ba tout trop na présidence soki lelo kope monani okeruna osala pe ba prière ya science na bino o aider bango aux après. Oui, naza prêt naza bina vraiment prêt. État maître spirituel ba liwa na yo mona wana za coronavirus to mona ngonde na moi spirituel za mondenge mususu. Mais coronavirus ba liwa nyonso tout eza corona. Nyonso tout eza corona. Eza na ba oyo pe ba kufa na nzela corona te. Neti nini susu wana bazokufa na nzela ya corona te bazebele
Dernièrement, il y a maman Imbo, mutu batakufi kaka dans le vide kaka boye. Ba obimise bembe wana boye komi problème. Oh akufi na corona, mais mutu oti obota na césarienne, compliqué, akufi na corona. Ozomona. Les gens ont corona te, donc bango ba miye makambo na bango, oyo baza na niveau na bango ndenge bazo sala makambo na bango. Donc corona na Congo ezali, mais bazo bakisa nde dose tant mususu. Oui, mais na kati Congo corona ezate. Corona ezate, ngana mona corona te. Na spirituel to na bomoto. Na même spirituel même na corona boye. Na mona ngote corona eza maladie mo eza diabolique, eza maladie mo eza spirituel. Eza maladie mo ngote eza yepona biso ba congolais. Eza maladie mo yepona libanda. Biso na kati Congo, ngana banda tsine komi siko ni kashinde ni la sala sope nini. Donc tous en plus de 5200 cas dans le moment où tu plus de 100 morts. Sikoyo plus de 5000 cas de Zoloba wana sur 100 morts. Déjà au vivre à 2 morts au bakufi na corona. Oh yo moko za pena sur place au pena hôpital bala que hôpital parce que corona bazali au côté au moni bon po baza quarantaine ba musika to Congo. Mais baza yo to Zoloba baza la quarantaine mais quarantaine on baza la quarantaine hôpital nini. Baza cinquantenaire, baza na. Mais na cinquantenaire dernièrement au président Zaleki wana yimo président Zaleki. Azo tuna bato est muto azana virus wana ko koloba. Corona ezate. Mais na ba Kivu quand même moi bato ba kufa pe na ba Goma. Papa ndanga na ebisio ngana na posa ke o ilanga preuve. Oza journaliste otambulaka. Oza journaliste te que oza simanda ko toza na carte. Donc partout que nos informations ba repesa information. Poza na chaîne mo za munene. Donc tout le monde a même besoin de biso bosco bato bazo ba image ya poto bazo tindela biso monde ba ko bata corona ba vanya na kati ya ba hôpitaux do ba bougera te bazo pema na bango za ndenge mususu mais biso bata corona na biso awa muto lo ba kenazo ya une fois na journée c'est comme ta corona wo lo ba mamba bon comme on a que tozo ba mamdo sala te ba peso ata moi 10 personnes ba na corona traité bango. Ah oui, ils sont bazaba pesanga ko chance wana na osepela na makasi. So bena bazaba pesanga bata corona wana na osepela makasi. Mais tozaki a on a dossier moko bande ko na biso ya Malawi bazui kisi onde ko na biso congolais a découvrir corona pa na bango esili mais mindele bato OMS baboya ngo. Siko yo oyebisa biso nini na mambo donc kisi onde ya ba africain et aussi corona te mindele bazo imposer ka ifo bino bondima ya bango mais mindele bazana ba konjo bazali boso na biso nde bango apesi bango ba avantage yango moni bango ki ba komi pe na ba modi wana mais science eza eloko moko donc na science ya poto na science ya kisasa eza eloko moko. Différence de la science et au branche il y a ba influence il y a ba religion. Donc il y a na génie moko peut-être na catholique va bien Saïd Matotoruna et na plutôt na kata religion de l'islam de bien Saïd Matotoruna mais na kata ba koto ba sango va bien Seigneur Tata Grammaton. Vous avez une différence parce que ndenge ba bien le lagaye kuna na ndenge ba bien la kina islam ezandenge mokote. Mais ça reste pour moko a ça la rôle moko et on est tio nous zabongo donc ce qui moi na yo ninga respectera yo ninga respecter mutu so pas banda pété et vous avez pour le bi tout le monde a même na banda maman na papa moi na même susu maman bengi moi na boye moi na pe boudé mais papa so biga yo maman atiki c'est ce qui est dingue science ezali donc c'est ça carrément comme ba branche eza ebelé il y a une influence en religion. Parce que tellement monique religion na biso islam et bima dans un symbole moko qui bazalaka banganga. Pour religion na biso ezalikolo. Ya solo. Ezalikolo. Na yamba mutu mo ya eliminasi aloba ke bino nyonso boza bana. Papa. Tout homme spirituel aza éliminé. Ozo comparer secte na religion. On les a secte. Aloba maoma zaka muta eliminasi Jésus kutu azaki muta eliminasi. Siko nyo surtout wana bata ba eliminasi nyo surtout wana. Ba former nyo surtout basala avant eliminasi ya islam ezalaka déjà. Islam ezalaka déjà na ba forme eliminasi da islam ezalaka e yebaka da nyo sma mutu wana yebanaka.
Net nga bona ko sala secte na. Na ko sala secte. Donc eza ndenge moko na élimination wana. Nde to mo ba pasteur mususu alongo na église na ye, akisa pa église na ye. Alongo na kati donc alongo na kati pesa bimela ki asel don ndenge moko na ba science wana ikomi ko ya mikolo. Le vaccin ba eza message Emmanuel Macron que ba africain tout ba boya kozwa vaccin ba kota espace Schengen T. Est-ce que ça a un effet spirituel tout eza ka vaccin en solo? Est-ce que me passe ba do mebi sonde yango na? Est-ce que netinga bo soki ba lobi bongo na ozana pe vaccin on te pe no kena Schengen T. Ponyus no vivre na ça. Boba Congolais, mais Congolais peut exporter à Pokate. C'est ça, on appelle ce qu'on va dominer biso. Parce que tellement ceux qui mboka, pourquoi Marambo et Samir va payer un pays islamique? Est-ce que le Sénégal, il va avoir un vaccin au Sénégal? Tellement biso tous se croyaient, les locaux moboye, où ils aient un moté. Donc, il y a un moté qui n'est qu'à nos côtés. Si vous avez un Nzambe n'engala beso mboko so nzambe te mais mobulu mais eza faux. To souffrir na kati mboka Congo. Nzamba bina o ba yebi ngai ba yugo nyoka mate. Na o ba reconnaître que ngai nzambe nazali. Ba yugo nyoka mate. Ta musupe ba yebi mais ba discipliné te. C'est ça on tozo loba. Pour son aide tu ça bo so bi ke o speaking nzambe. O speaking nzambe. La o speaking nzambe. Nzamba za ndenge ni, nzamba za nani, nzamba za lolenge ni. O pesa nga be explication moko boye mais peut-être si on a expliquer au monde que to kendenge mususu. C'est que ça blo mususu o tozo comprendre yango na bien te mais tozo ganga. So de chance autambola balibanda au monde be église mususu ndenge za kana bakati. Au monde be église ba so que église eza maison na kati ya cave. Donc quel est le on a taliban des athées mais biso a so tamboli dimanche donc à venir surtout eza en église ce que bisanga na pourquoi te ke bango nyo surtout wana basali ka eloko moko ba distance yo za na ma campagne o sembe na bibwa non to lobiti baza la ka eloko moko yo sembe la église ni yo dozo sembe na église ni wa bat ba ebi nga tu na biso mituna te na plateau c'est ça. Mais ndingo biki na ndinga mabete nga comme journaliste te mais ina lobelo ko mo bo peut-être comprendre c'est ça les gens na loba donc eza kone si église yo sambela kawana to komi dimanche na venir vandi na limite église ezangi o komi na minute wana o komi na retard peut-être o tika na 10 minutes pour kota kilt mais ozo parvenir que o tika église oyo zana yango mais qui est l'église mususu nde tozana ma campagne boy OK église mususu si limité de écoute da église da bokumo chama bonza nde bochaka mabonza na bino wana do che siko wana osambeli te na lito ke no mbangu pour to chiter délivrance pour olobiso to limito za la autonome na Congo to lo ngona na mamboka nde to lo bakeso yinza mete mobulu yo za maître spirituel oza guérisseur to chiter na mo point mo force na yo mais ebisa no biso congolais face à la nini pour lo ngona misère oui congolais pour lo ngona misère à comprendre que nzambe aza moko nzambe abotate nzambe abotamate nzambe aza uniquement seulement ye moko nzambe alongola eloko wana na mutune ke o mwana nzambe o mwana boye nyoso tourne eza ba aventure a pasteur rebelle ba komi ko lokoso ya mbongo donc lelo soga ko kangi mo 4 versets na mutu o weli se wona sa l'église apolo ko sa église wana boye OK ko luka emsus asan chibanda on a ça séminaire na zana pour ça séminaire wana miracle ezala asan chibanda mutabenge ngaza na problème ya mabota mutazana problème ya mabala mutazana problème ya maladie nyoso charge ezo ngaka pana biso mais yo kuna okende ko bimisa ki ngane muna sale Yesu na nga sale tout ça sale mais ça bon te ba grand pasteur mboka o to traitera na bango na sona mo ba na émission na mo ko la sko ndeko na ngande congolais mawa
parce que au monde pasteur monsieur ko tsona ponga pasteur be 4 jeep 5 jeep 10 jeep etelemi mais mundi mi wana mso te kaka nguba ya pamba mso pe fond nguba ngo zanga mso ya 2000 francs 3000 francs mais pas venu ko longa 500 fois ko noti la pasteur wana awache la nzambe to pasteur awache la pasteur awache la nzambe te ati nzamba lobi na za kaka na ba o ngala reconnaître ki ba reconnaître ki ngai nzambe nazali sili voilà yo tanga courant lobi mo la pays chrétien mais na limite vana dit to bongisa vraiment tant to ça les missions mo wana na mamba ba religion parce que yebisa biso poto yo chité na biso on n'a pas le temps avec nous eza TV spécialité na yo eza nini ba tout temps ba luka yo ba force na yo ça là on force na ngai pina eza na nyo surtout o eza spiritualité que mutazo kokate o problème songolo boy maladie ou bien na maladie aux un problème financement aux un problème et mabota aux un problème ya bolingo donc tout on a mala asenchu banda azapenda fort na yango donc azapenda fort na yango nyoso ok le côté nazapenda fort na yango ba condition ya gani donc la condition dans qui sont babylon comme ça là musulman travaillera bougie parfum choulai tout wana au son babylon comme ça là tout ça les musala na biso so na sepeli au sepeli au pesangai ndebino boloba offrande na bino dim au pesingai mais au te qui na futi ça au te so na sali futanga bino mais les seules conditions ezalika ke somba biloko ya musala na yo to salani to traité musala na yo ba sacrifice humain non nga simba makilate mwana na ngali boso bolo babo so ba na ba yete non mwana boso ebonga so simba makila yo moko il faut olikisa nanu neti nga la famille na ngai ko banda to botami 5 na 5e sonyo tout deux ans en vie donc bana na nga bazami balé bango ni tout bazan en vie donc nazana eloko te ke oyo ngai na banda kana bato belé nalia kana bato belé mutu moto ba ke Joana alia ngai Joana frère na ngai non de pourtant on va pas pembe na nga bazo évolution muso pe bazana ba poto muso pe bazana misala muso pe bazana baneni poni bavana pembe na ngai mala sanchi banda bozaka des sortes ba musulmans ba lidu na banani aba te toza des sortes ba musulmans bolata ba noir na bolata ba pembe non islam ezaka moko mi balete est-ce que ba noir na ba pembe différence est-ce qu'on est là tu noir boy po ya on est na tuni est-ce qu'on est plus ko pembe est-ce qu'on lo bani la tona suka message na bandeko wala ni biso na bandeko bazolanda ngai bo yokake ngai naza mala Hassan Chibanda naza ndeko na bino congolais naza pona bino ko traiter bino na ba problème o bino bozana yango bozo temps vraiment ya ko benga ngai ya ko consulter ngai pona makambo na bino peut-être numéro na ngai ezali plus très important numéro na ngai ezali plus 243 plus 243 89 521 97 71 plus 243 89 521 97 71 plus 243 81 16 82 310 so benginga ozonga ça va so bobengi bokozwa ndeko na biso mala Hassan Chibanda tokomi na suka émission yo donc merci une équipe technique nanga merci no d'être les Salamegan merci na José Moulumba le Bogard de Birmingham merci na Emilia Masonama Père Louis-Marie de Jésus na Paris vous êtes tellement ébélé donc yo bolandi émission ngana bino tokutani mbala ya sima kandi to ba puissance aliloba eleki ya lisasi merci pe na Margolangu donc yem ta assister na émission tokutana mbala sima merci abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.